ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignoso, Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, Identité ya Bundes, oh maman, Bino la cabino, Kaka Masola Solo, Bisoto Betaka, Aubergine te. To se la ka proverbe 19-20, pues Sungayonanga, na suite ya Vindenge na Lobaka Kaka Ndeko, Zolanda Irène Masiandoki, ko hésité te. S'abonner na Irène Masiandoki TV, okozala jamais dessus, parce que Biswa to finga katerando, et les kakate, tozo se la ka proverbe 19-20 pour esunga biso parce que mokili ezana makambo ebele Irène Masiandoki ayaka boye na episaka bino soko ngo sepea na masolo na YouTube ko hésiter te landanga pongande mama bango mwaso atika masolo na défaut ezalaka nga identité ya Bundes 4 fois maman. Merci na bande konyoso bazo soutenir nga ndenge na bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na mama 22 moi so amebla 22 ndako na verchache epesa zuwa te ba oyo ka douleur babi moi so amebla 22 ndako na verchache bazuwa pi moi sa longa mpiaka moi sa tonga ezalaka yo Betty la patronne. Merci na koda mboka ya Willy Musheni moto moko bien papa social tobosani TV na nga Simon Kibukidi na kati ya Luanda tokendaka bongo na mobala mandefa pembe na kati ya Londres. Bienvenue Masiandoki mobala Claudia batika yo balobi wana nokwa bana nga prêtre famille mobala mandefa pembe. Bienvenue Masiandoki ya ba Irène Masiandoki seke bien makasi bamurena bamurezi tobosani te kopesa merci na Olga Mokonzi ya Kabelo babisero aza populaire na réseaux sociaux ezalaka yo Olga Mokonzi ya Kabelo ba vrai chéri nyos Europe soki nano somba Kabelo pa Olga Mokonzi ya Kabelo te na oye bisoka yake nano lata Kabelo te vedi ke Kabelo solo ezalaka na maboka Olga Mokonzi ya Kabelo yango nazo rappeler ba vrai chéri nyos boutique na biso eza wana na Belgique. Olga Mokonzi ya Kabelo aza pona bino sala commande non internet Koma sur place, adresse ezakaka moko. Kota na YouTube beta Olga Mokonzi ya Kabelo, adresse na numéro de téléphone ekobima. Kota na Facebook beta Olga Mokonzi ya Kabelo, adresse na numéro ekobima ya téléphone benga sala commande Koma sur place na Belgique, somba biloko ya qualité chez Olga Mokonzi ya Kabelo. Voilà, bamurene bamureze, nazo pesa merci na Kokodia Nzombo ya Simondo ya papa depuis Irlande, balobi Kokodia Nzombo, umela. Merci na mama Tazivita Imane ya
papa trésor chou babi porte-parole na biso ya maele tobosani te mwasi kitoko petai mami la plus belle ya abe ya Zakari Tulomba ya vie na ngai ya boga prêtre Zakari na kata France baboya basambo nga mutu nazoloba bondima oh mama bamure na bamurezi na yaka boye lisolo na ye kobetela bino bandeko na nga eza lisolo ya kokebisa bino na bana quartier bandeko bokola na bango na Kinshasa yango batu mingi bazalaka na vi soki azwi mbongo achange na ye milie babandi kotonga ye banda azwa mbongo atika batu bakola na bango bandeko bokola na bango soki nanu bazwi te bakomaka mitema mabe yango balobaka bamilie musu tokolela soki tokoli fo totika batu wana paske bakoma kose comporte mabe bolanda lisolo ndeko na biso ya mwasi na kati ya France nini ekomelie na mwana quartier na bango peleki ya baleki baza kutu génération moko te ya fille wana tobetela so aza génération ya baleki ya sero apesi mama Irene Masendo Kisolo aza na France mama Irene naza na kati ya libaya na kati ya France 19 ans ya mariage ngala mobile nanga nazobota te mais tovandaka bien mama Irene ba problème ezalaka couple ezanga problème ezati vrai couple nyonso bato balovanaka pena kitoko en tout cas moi ba discussion ezalaka esalaka pe bien mo bombe na genre na yo olimpe olobisa père te moi 2 jours ezalaka bon bolingo mon père abombe na ndenge na ye abope olobiso te moi 1 jour esalaka bien mo pa bondeli kendaka bongo vrai love mama Irene ba problème ezanga te mais to vivre problème na kutemi nango pona bengo oyebisa bato okebisa bana quartier o tokola na bango bazalaka pe nanu minoko ekangama batu tokwana mo bakoma koloba trop soki tokute na poto balobaka mingi babetaka na masolo bakoyi kobeta te mama Irene nga naza na mobile tovandi ndako moko tosali bambula tozobota te me tovandaka na biso mama Irene na ta moko na bande koluka kobota na meka koluka ngo na ndenge ba médecin esimba te akoma na nga pe kosambela na tikansi maboko ya Nzambe mama Irene na ta moko mobile na nga na ndako a changer mobile na nga changer comme ba réponse mabe tokoswa na boy ba réponse kaka mabe ba réponse opesa nga ebalana na ba vie na nga ya le passé moi sezaka ngai baloba yango pampamba te mama Irene so comporter moi mbala zoka makambo wapi naza na belle sœur na nga na France petite sœur a mobile na nga tozaka na ba feti moko fa etola tabila mandeza ya maputa ba uniforme na mema epa ya mwana quartier na biso moko azaleki génération na nga te génération pena esima ya ba petite sœur na nga atonga kitoko na France auta Congo atongela nga déjà bilamba 2 fois tant ekomi tosala feti wana tolata bilamba na so maputa ezaki uniforme na memi belle sœur na nga fa etokeni feti wana leka mbali na nga batongele lamba mama Irene ke ndo tongisa bilamba kuna bakoma ba camarade basala relation na bango babenganaka basulolaka mukomsu baosula na bango masolo na bango nde na lakisa bango bakoma na bango kosola bayebana yebel tia na ngai pare ndenge bapesi nga version lisongo ndenge lekaki alobi ke yeleki ya quartier atunaki ye miko na omona grande tia tabi yaza na bapriere bakoma na ye kosambela bi nzambe azwa lokumu ndenge grande sœur akoma kosambela aza yaya na nga quartier ya na uti musika alingaka kufa alingaka kufa alingaka kokufa alingaka kufa nyabi ya na uta musika bike yana alongola zemi moko yaya eningisa quartier yana bande kosumba bana ya kosumba ake toilette abimisi likola mwana ake toilette abimisi liboko ake toilette abimisi likolo ba partie sila te se wana polaka na Kinshasa alingaka kokufa don ndenga zabongo bande kisha toyebaka serwa kobota te me Nzambe aza bolingo apesi mobali moko akimia bavandaka na bango bien semeki nanga pa zoyoke azokanga makambo yoka bilobela pona yezo mona azopesa témoignage ke Nzambe asala ebolamu batu tokola na bango minoko batobola bapasola tondolo batu akisongi bolinga kobeta bavi ya batu makasi bongo pona nini. Est-ce que nani apesi yo permission kobeta vi na nga na Congo? Est-ce que tali yo? Mama Irene, semeki na nga yoka benga yana yebisa ye. Belle sendenga zawana ayebaka ne pena kabotaka te anyokolaka yo ba prière
kokende koluka bazemi ndenge eza bongo alongolaka zemi apolaka na Kinshasa abandaki kosumba bana ya kosumba lelo asumbi liboko lelo basumbi likolo baparti mosusu asumbaka yango te epolaka ye na libumu basala ye baopération mama alobi bilobaloba petite sere wana mama Irene mobala komobwakelaka bajeto na ndako basi mosusu le pase na bango toyebi te balongola bazemi babotaka mama Irene siko nga naza mpo maobota nayokaka biloko bongo naya kopete na ndako toswana na mobali mama Irene makambo ebima ye petit sere ti ayebisaka belle sere nanga babomba ye ya lobi likame babomba ye ntuka bino benga babomba bino naye bateli batia bino na saki ya monene ndeni bana quartier baza na kisongi moko yango mona mutu mosusu na vi soki abongi akimi mili akolela bobengi evantard aevite bino baninga bokola soki bazwi te bakomaka na keto yoka langage nzambe azwa lokumu malgré to abotaka te mazwa mobali moko akimia pozwa mobali ndeti mobali asere eza grâce yoka makambo azoloba kisongi don yoko aye libala eza te nga na obota te me naza na libala esali epasi fo abeta lepase na nga ke na banda akosumba mwana mama Irene baye koyebisanga na sa koswana mobali alobi keleki nde mutu ayebisaki ye leki nayokango epai ya mwana quartier na biso petite sere wana quartier aza kutu génération na nga te génération baleki na nga nde mutu aye kobeta liso na nga mama Irene nabenga mwana wana te natuna ete po oyo alobi eza ya solo nalongola azemi me kosumba mwana abakisi mama Irene abakisi makasi yango beta lisolo mo ntango obeta lisolo oyo nga na otindela yango petite sere wana WhatsApp donc yo mutu olanda yango tonga bilamba na France otongelaka bato bamabaya ya bafeti ya na yo mwana kasavubu mutu abeti lisolo oyo baotindelo bana komi na kasavubu baotindelo yebake nde ozomo elongi na boye na oloba na yo me lokwa totangi kombo te mutu akotindela yo ndo oyebisaki yango belle sere na ye yaya nga mpe naza songi moko ya fresh nga nakosaka te nabetaka masola solo bien na nga na kisongi na so otulinga makambo na wangala te nga siko na ndimaka beta boma tumba yo mutu oyeba me nga na oloba nde verite na oloba na yo otonga bilamba na France wa mwana kasavubu otonga ya no quartier pase meki na ye kalongola zemi asumbaka bana omoni yo atindelo lisolo ozolanda aloba nde na yo mutu otalanga nakomi na ana suka yango bino bana quartier bilobaloba ezala nini na bavia bato surtout bana quartier bandimaka teke baoya poto bango bandimaka teke baotikala koya poto ntango bayokaka ke yo ye poto bazwaka bavertige bango bazalaka sur teke baoya poto bazwi grâce akute na mobali mo babengisi na poto bana quartier bongo abanda kwa envio depozaka na Congo wana yo propre vi kitoko ye pasi amona ndenge obandela te siko aya poto po mobali moko abengisa ye na poto tanga koma na poto akoma osala fora faire voir bato ke yo na ibokokana aloba bolamu na ote jamais obeta bolamu apa na bino abimisa te ke bino bokolaka bien obeta kama be na bino pe aobakisa sera lobe alongola azemi po azalaki jeune fille me kosumba bana te wana kosi abakisi siko ntango obeta maso bobakisela makambo likolo esala bino ndeti ndeni siko ntango obeta lisola boye pa esemeki ya moto esika moto abalela de yo moko na bomoto no opense na nini libala moninga ekufa obimisa ye mwasi ya ndumba obimisa kisita 100% do yevi neti akufa otikala obota te asumbela mwana ko yo yoka kosumba mwa liboko likolo mutu yoka ngona sangwa yaya esika kake bimisa mutu a mutu yaya yo sakana na ba organa opolati ba mitema mabe boza mitema mabe bana quartier me bana quartier oyo so ba simbi kotangelo komba nzambe yaya babongola mitema kaka bonzambe likolo nango baza na kisongi moko ya koloka bobetaka pe bolamu bato ndenge bakolela botatolaka pe bekole batanga
bobetaka pe misala basala bobetaka pe baparent na bango bazalaka ndenge nini pourquoi bino bobetaka bolamu ya bato te kaka mabe ya bato badefo ya bato boloba yango na facilité babravo ya bato bino boloba te ezalaka nini mutu nzambe asala mpenza ozobeta lisolo na belle famille ya mutu ke mwa mwasi alongolaka zemba nda kosumba bana de yo moko ozopense na nini bana quartier bwa bilobaloba makasi yango so omoni mutu moko azwi vi akimi mili akolela koloba te ka change bato akoma orgueilleuse akoma kobude bato bakola na bango bakoma bato aketo bayebi te ke panier ezo circuler nano yaba o babalaka na sira mandalala bamonaki bango baganyaka ba mariage mais lelo na kilelo bato mosusu baobala na basali ya vieille donc moto abalaka na sira mandala batande liputa batiele vunga bavai na mobali na sa mandalala amona ata wana azalaka danger mpo moto abalaka mais na kilelo basalaka fo ekoma baoyo bazobala mpe ezaka mariage chose grave omona moto abalaka sira mandala amonaka ye danger na kilelo peut-être mpe balango ezasuti sa divorce mais moto abali mpe na kilelo abandaka koanvie mariage mwa mandalala mais lelo aza pe bien na libala babali pe na sala propre pona koyebisa bato ki panier ezo circuler nanu soki moninga moko azwi na vie kobetelaki masola mabe te soki aza na libala ne avandi na kimia kobetaka le passé na facilité mpo boma libala ne mpo soki baboye na mobali na ye mobali na obala yo te aobala mpe ndeko na yo te siko bilobela yango ebele bongo mpo na nini mama na nga otongaka mabaya no kitoko na France osalaka midele ya mabaya no kitoko bamemelako bakilian pa ser no ya quartier bilobaloba bwe mpo na nini monoko batobola pasola tondolo bamaratakia bamayamba mwende batindo lisolo oyo kogafe te so gafe kaka oyoka bodiono oza desi ya pasi boteyama baninga tokola bobetaka lisolo ya baninga na ndenga malamu botatolaka mpe bolamu na bango bofundelaka bango masolo te nzambe alola opambola bino so boolobaka ya verité betano lisolo ndenge oyebeli yango me kobakisa bakisa te ser alongola zemi wi eza le passé na ye me kosumba bana te wana nde obakisi baya bilobaloba makasi nzambe apambola bana quartier nyonso basongisongi yango bavi na bino etelema mingi bandima te bazwa visa baya poto grâce ya mibali babengisa bango mpo na famille na bango moko kaka nana omeme tokutani mbala nsima bizu bye Toto Kinel Oh Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo bakazika biloko nanga te 6 mois yango papa Biloni Bilo bakoli na tinda kiko Mutatini biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non rita na bino pe leki nanga botala pe bato tinda biloko muto zo la forme musicien à la forme ndase bamoko na studio aboka ta mutu mo libanga te rita leki nanga biso dans la conteneur zo ki ngula ils ont chargé lelo faut ça biloko que nous joyer kana ngula ça ka to check côté de la salle ils ont chargé biloko na Angola mais 45 jours de 45 jours de commis ya fa ikombo na oni Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours sur le Angola. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est rejoint en Angola maman? Antonio Miala. Moi on va lier wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. L'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Bon bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Komi wana pembeni wana na bar na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bar Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc bazo Jota, Rua Jota wana. Donc so tuna kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola
benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances awa ozala très à l'aise na Luanda.